ça penza Kofi na procès wana. Parce que vous avez dans le tribunal que vous avez peur de Kofi. Avant de parler, il faut que regarde Nayo et mon a Kofi. Yo! Obosani, ba Beni baza témoin. Ngana sima ba danseuse, non gazé yo. Mais pourtant, bande kwa Kofi ba fanda kiona, il y avait son frère. Il y avait aussi Kazadi. Mais makamu yo sala Kazadi a sala ngote. Makamu yo sala na tribunal, Kazadi a sala ngote. Yo ba poser ma question juge liboso lobwe. Ozo ba lu kota la Kofi. Même Kofi, non comprendre de te, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Hein? À cause na bino ba psychologue ba ke koloba ke Kofi a psychopathe. Que abangi sakabino po yo kutu na tribunal ba mbila bazali, ba juge bazali, procureur bazali, mais ozo banga, ozo luka regard ya Kofi. Lelo yo ala po ala ba. Clépé, no bosani. Au bossé na tribunal au kolobate. Regarde eluka vie na ye, prêtre na ye. Ngana sima, ngaba bimsanga na tribunal. Li kolo na yot. Hein? Juge nga ko interdire nga. Li kolo na yo. Totu na ba danseuse, ba Françoise bazala ki wana. Totu na bango. Bazala ki wana. Yo zo kolobate. Lelo comment koloba? On dit même à Cameroun, c'est faux. C'est faux. Yo le lisa béni, na faux. Nyo faux na faux. Le comment vrai na vrai, hein? Nyo loba faux na faux. Le comme vrai na vrai. Yo le lisa béni. Yo, na tribunal. Ngalo to bimi bukana. Na pupola yo. Ngalo ennemi ti na Saint-Denis. Ennemi tina Saint-Denis. Bosani. Non quoi à la boité. Moi personnellement je suis au Congo. Non quoi ko kota na buzo balangate. Ba grand frère koute ba kota na buzo ba te bongo noko. Je pense que même le plan ba mongo. Ba noko baza quand même bateau ba bimisa bango na réserve. Mais oza noko te, oza larbin. Tu n'es pas à la popo. Donc, nous, comme on bimba sexarane, à comment naye, clown ya nièce naye. Yebisa batu bilambo bimi seza ya yo. Avant y a na vidéo que ba bois qui bilamba ko ya Kofi Libanda. Bois qui bilamba ko ya Kofi Libanda. Et c'est là que y a na réseaux sociaux, nazo porter analyse. Et na réseaux sociaux. Nous tout ebi kozo benga, je vais me fâcher. Et c'est là que dans les réseaux sociaux, je porte l'analyse. Yo ba bimi son na libala. Bilamba na yo. Et bima na ba valise ya nini. Ya Louis Vuitton. Au filma biso yango. Po yo filmer. Clépé yo kasi pena na milliers ba Congolais. Tu pèses plus que Kofi. Après bo komi na buzo ba boyeko. Clépé yo bimisa nani. Ndenge ba bimisa ba mi kalande ba bimisa yo. Yo parmi bateau babimisa, parmi bami kalo Kofi abimisa, tu fais partie dedans. Yo bimata que petite, obimata que beau-frère te, obimata que musicien te, yo babimisa tant que moi nabitinda. Ba danseuse tout ba di koza petit. Tembe bon mata danseuse moko awa. Danseuse tout à vivant n'époque na yo, nande ba mémoire, yo na su Kofi mta mémoire potote. Te yo ya poto ya yo mon côté. En tout cas bon matinanga bo tangelenga danseuse moko. Yo naza sur ya poto ya Kofi yango koma kizengi. Yo ya poto ya yo mon côté. En tout cas bon li bisanga bandeko parce que c'est la première fois na mwana mobile babengi na kombo noko azala waou. Yo za waou. Yo za waou. Hein? Est-ce que le pende yo kokoza na fiato zu penda moi so bimisi libanda? Hein? Mutu masuko moni fali olengi. Omoni musicien bwe. Yo ata Edi Badiata lengi sakayo. So moni Edi Badiata. À la popo. Waou. Oza waou. Oksi ba noko soni. Ba noko baza force na biso. Noko azaka force ya mwana kazi.
en cas de problème. Ah, quand on a bimisi li ondoko, quand on a bimisi lo tata mwasi. Mais yo taba bimisi yo. Oh, je vous présente Clépen. Waouh waouh. Lelo pona pona ngo komi waouh waouh. À la popo, à la popo, à la popo. Montre tes enfants, passe du temps avec tes enfants. Mwana kazaza mwana na yo te. Otuli na kofi a monte mozaka na mwana na ye. Oyo kende pembe na ndeko na yo, tika mwana na ye. Tiozaka na didi wana, ayi na papa na ye, ayi na te, akendo changer makila. Akendo changer makila Didi ata bali. Si Moukolali wana il restera le fils de Kofi Olomide. Waouh waouh. Waouh waouh. Waouh waouh. Ah. Comment mutombo va succès ya kimukala ozo sepela nango. Taba ninga suwa salaka muto sali déclaration live nanga. Keba no waouh waouh. Keba nanga la déclaration. Waouh waouh keba. Waouh waouh. Talaka kaba batunyoso même ba warrior to basalaka à la popo au senti charisme. À la popo yate que à la popo, à la baba, à la popo. Donc ozo sanga na charisme à la popo. Na warrior ya mwana 12 ans. Soka bebe telo à la popo, ozo mona fierté nyoso à la popo, à la baba. Mais ya yo penza à la popo. Soki pe 8 si c'est côte à côte déjà to yebité. Hein? Si le on a poto, ma soutouke la ponini, ponia sa me maka on na bisika moyo kendezate. Quelle honte pour tes enfants. Tu es malade. Tu es malade. C'est toi qui peux sortir les affaires. Na Congo kuna bana misalam tu babimisa biloko. To moni bana misala soki ba sentinelle, babimisi ba valise ti na portail. C'est quoi yo awa yo jouer rôle à moi na musala poto. Cela veut dire quoi? Avec tout l'argent, toi tu penses que tout l'argent que ta soeur ou ta nièce bazanango, ils pouvaient pas mettre quelqu'un d'autre pour ce sale boulot? Et tu vas faire le sale boulot, tu portes le t-shirt des Fali Ipupa. Tu es malade. Tu es malade. Donc, pour un t-shirt à Fali, c'est pour aller faire le déménagement. C'est ça, c'est comme ça que tu considères Fali. Moutou a commis président non, à l'ère actuelle. Tu as quitté le palais là-bas, le palais royal, étant Moukala. Au côté du palais royal Moussous, étant Moukala. C'est comme ça que tu portes le t-shirt, tu valorises le t-shirt des Fali. Tu es malade dans ta tête. En tout cas, bah, waouh, waouh, hein. Va chercher la définition de waouh, waouh. Au CP la nangate. Keno luka waouh, waouh. Et pour Didi, hein, tu seras toujours son tonton clown. Yoza tonton clown. Omoni ba nièce mususu na ba neveu ba koko banga tata tina tata tina makama be songi ye likamuke bwe na bwe ba koko banga ba rifine ya kotra kaka bwe mais yo oza waouh waouh oza waouh waouh eza soni pona yo muto abanga Kofi Olomide tina procès muto anzima kuto abeta boloko pona Kofi Olomide. Quelle bassesse. Yo kasi un vrai homme aurait appris sur lui pour à la place de Kofi. Mo bala solo. Ako sa ba connerie a bongo. Mo muto azana mwasi na bana na ndako. Akoko kende procès na loko ya salité. E bonga kutu yo poza na kati ya jile ba kabela ko moi danseuse moko po beta coup. Obi bon to kufa ensemble. Nde bata coopération basalaka basali cop ensemble babina moninga bo yo kweya to tindelo ba avocat mais yo ba pesa ota coûter yo lala danseuse nini oh yo kena kondima makamnyo so na procès oui non na mona mutaloba oui na 10 secondes 1000 oui ndeti waouh aouté waouh na procès wana na juge kuta comprenate tout ce qu'on lui disait. Il comprend pas. Oui. Donc, il y a surtout à Kofi de Kaka. Oui. Nous sommes danseuse. Mensonge. Aimant, madame la juge. Aimant, madame la juge.
il dit la vérité. Il dit la vérité. Non, j'étais pas là. Non, j'étais pas là. Non, il y a phrase en entièreté. J'étais pas là. Non, je sais pas. Non, mais monsieur, non. Nasuka po kanisa nini. Au kanisa comme au jouer rôle à l'arbre, il y a Moukala, que Kofi a foutu la yo, a foutu la amende. C'était mal connaître Kofi. Au moins que yo zaki na rôle à semer quitté. Pour ça zaki na rôle à semer qui y a banoko abana. Ben va foutre là haut mbongo wana. C'est-à-dire que tu connais pas le maître à qui tu servais. Ozaki yo zaki mukala parce que tout élève connaît son maître. Ce qu'on moni élève a ébi maître n'a été. Au moni Bakali, il viendra jamais dire du mal de Kofi en public. Il va peut-être dire les kayaya, parce qu'il connaît le maître. Toi, tu es le seul qui était nul le petit, de confiance. Ce que moni mututu a longwa pemeni a Kofi, a lobamabe a Kofi, c'est qu'à yebe Kofi te. Kofi, c'est un monsieur, il ne faut pas lui donner l'occasion, cette satisfaction-là, il y a que tu le quittes, tu parles de mal de lui. Oh, quand on a terrain à yé. Quand on a confié ça, quand on a terrain à yé. Bon, ben, y a diable. Mais les diables agissent comme mal. Si réellement, quand vous dites de lui que c'est lui le véritable diable, c'est lui le véritable Lucifer. Mais lui, il est né dans le mal, il a grandi dans le mal, il vit dans le mal. Donc, il ne faut pas lui donner le mal en question. Il faut lui donner le contraire de ce mal-là pour qu'il soit touché. Fali l'a compris. Il y a des musiciens qui l'ont compris et qui ne viennent pas l'attaquer. Ils ne viennent jamais l'attaquer. Ils savent comment ou faire mal sans venir le dire. Et lui-même, au moins il fallait comme il s'en Kofi, lui-même il vient, il fait des sorties, il dit des choses qu'il ne maîtrise pas, il accuse tout le monde, machin, tout, mais non, tout le monde a makambo, oh, accuse Fali na misouté. Oh, Fali, il est la main noire, tout le monde a un côté. Toyo Kakak. Oh, c'est Fali qui a fait ça, Toyo Kakak. Fali ne va jamais se lever afin dans la télévision, pour poser une question, il va dire que moi et le vieux, on n'a rien, on n'a pas de problème. C'est ça l'intelligence. Yozazoba, ouaou. Ouama elete. Ce qu'on a béni si bilamba no sa nini match retour. Et si ka ba bota bala ni sa tozala wana. Yo moko za na ba problème na couple no ba uchobo ya yo. Comment yo zolata olata lia, yo moko ba uchobo ya yo. Hein Clépen, ouaou. Comment tu fais ça? Donc yo vie à lia ele qui vit na yo. Donc yo banda Congo, ba longoli yo Congo mukala, oye awa mukala, o continue mukala. Yo moko ba uchi ko boyo na mama bana yo. On s'est retrouvé na chambre. Ko louer chambre quoi ko lia biloko emporter. Na ba sa immeuble. Ils ont blessé au kakate. Mais ya Kofi na lia, ouaou, à la po, à la ba. Ngana kei. Moutoko matakaka wabi, oh mama Congo buena boye. Vous pensez quoi? Bokasi saki, même dengue Kofi a bibise biloko alia na valise. C'est normal. Na Congo ba tizaka ba mal na ba valise. Na poto, on a vraiment na poto pour moi na moutoza na valise na ndaku. À cause d'un moment comme balai, ça nous prend de la place. Pour votre information, je vous informe les gens qui sont en dehors de l'Europe. Biso bato to na banda kuyaba. Tout est calculé, tous les mètres carrés est occupé. Bon, moni biso banda kwa poto, eza banda kumoko mundele tanga ope sondako. Bande konanga ya mamboka msusu oba baka oko sabino. Na poto awa même dressing na biso ezaka na ba valise te. Toke na plus que luka ba valise quand on voyage. Parce que nous n'avons pas assez de place. Mundela calcula kaba mètre carré ope sondako. Tu as 2 enfants, on va pas te donner F5. Parce que tu as 2 enfants. On te donne la maison avec le nombre d'enfants et espace exact tellement calculé. On n'a pas de place où mettre des valises. Donc, quand on a valise, moyen, mais souvent, c'est quand nous voyageons que nous allons acheter des valises. Donc, si on a valise, moi, Miki, à week-end. Ma valise à mine est au garde à côté parce que nous n'avons pas de place. Et Ali n'habite pas dans une palace. Afin d'amener la palace.
Elle n'habite pas dans un palace. Alors, c'est normal, ah, wasoko bengani mobali, bilam yekuta tiena basaki oyo, misusu batara na basak poubelle. Bikoto comment consommer basaki mwezaka 6 € na marché ya Sarcelles, na marché ya Saint-Denis, na marché à Montreuil. Basaki mo batu ba voyager nango parce que ça ne pèse pas. Ezaki 6 € comme 10 €. Yango tokenda luka. Et na moment ba déménagement tokenda luka pe ba carton. Na ba centre commercial, okende tu na ba Lidl, na ba Aldi, ok senga bango ba carton na bango na ba tongo wana tongo ba sala, c'est comme ça parce que nous avons pas assez de place. Donc il y a rien de honteux oboke bako, soit disons ce zabilamba kofi, et bimi na ba valise tendeni, il n'a pas na kwa li eza mukie. Afin na na pala cité. Ne pensez pas qu'ali ya mutu afin na château awa wa omobala yibele mbongo ezaka mida. Et puis château na ba somba ezali parce que caméra yiba mbongo ya 100 jours. Ndako wana fobo yeba comme ko caméra olongwa na pouvoir pour gouvernement congolais que de ko récupérer parce que za mbongo ya contribuable congolais. En dehors de ça, hein, même bandako a minene ezaka souvent na ba espace cité. Yé moko tonton de tonton ba bengana kiye na ndako. Botu na bilamba ne bimande ni. Quand vous le voyez comme ça, il ressemble à quelqu'un qui peut avoir des valises Louis Vuitton. Quand vous regardez tonton de tonton ouaou, il ressemble à quelqu'un qui doit avoir des 10 valises de Louis Vuitton chez lui. Que quand on le vire ou on le déménage, il sort avec les valises Louis Vuitton. Quand vous voyez ouaou comme ça, il ressemble à quelqu'un qui doit avoir des valises Burberry. Et c'est lui qui vient se moquer de Kofi, le monde à l'envers. Bon, Nakei, Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino, en tout cas Gédéon électricité eye pona ko salela mboka awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là
Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour demander mes mingaya, trienen, produit moko, hasard, produit à compagnie Neolife. Comme on est triennel, tous en a qui est nango, ça soit, ils ont 60 capsules na kati, tous en a mini nango, ils ont 120 capsules na kati. Triennel na sala ami. Premièrement, triennel yo, ils ont pour nous tenir sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, au qui consommer triennel. Triennel a un produit oyo, ayeko booster ba immune system na biso, ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et triennel penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia batiaka bakisi ndenge na misuni batiaka bakisi esala ke ebomba misuni na bango ntan molai na bafruit bavege biloko nyonso tozolia etondi na bakisi na kati ye sikoyo aye ntango tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na sante na biso nde esalami keno tokomozwa maladi oyo tozwi ekomi lelo bato nyonso akoma bamaladi ya tension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso soki selile no alie azongi en vie soki akufaki azongi selile ezongi en vie soki alaki akobela komi en bonne santé nde mpe osaki nga na yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi toliaka chaque jour il faut pe tomelaka ye ayeko sala musala lo basikoyo et à part ça ayepe à part ça asokolaka pe makila asokolela biso makila tant omele makila na biso sokwami baselile na biso akoma bonne santé comme maintenant selile akoma maintenant la capacité ya kwa sobe ba nutrition ma nutrition il faut ngana yo totiaka chaque jour l'autre comme oliaka pour ma bomo etonda to ki ba soute biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo soute maintenant ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya odo zanga ngo chaque jour ayepe abakisi elio donc triennel ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladi nyonso santo sa nango ça to c'est la triennel asa vena bien pour la santé motu nyonso donc asa on a pour na problème nyonso santé zo déranger ça na notanga bakombo et ça la ke na bosa na bisusu ozala kuna obino yango za pour na maladi na ngate na melate et ça pour na problème nyonso tana bi nyonso alors soko bengi biso na numéro nanga so osali sur WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous avons na comme ça pour se venir le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage ça belé sur le na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages toza na ngoye ba vidéo toza na ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment eza bien pour la santé yo ozala ba fatigue chronique milelanga ye a booster énergie muto amela triennel aza muto aza na bandi na âge à 12 ans mata amela triennel ya bana eza tozala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso tolobelaka na video mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka triennel alobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya triennel luka biso na numéro na pesio tolobela yo
tolobela ye na koexplike yo trienen ou bien na kotindela okutu ye na koexplike yo trienen ou bien na kotindela okutu foto na ye na baexplication ne nyonso soki mpo comprendre na anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza moto aza na besoin nango toza na poto toza soko partout oza na Congo wapi totinda o moto aza na AVC naza na témoignage ya moto AVC lukanga na opesa yo melelanga trienen oyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie balisi biso boye mutu soko aye avant to bande traitement pesa ka opoza bato bamelaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika aye pe okomi bien aussi solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mokuse na ngana ebisa bino to utiliser ye yo oliaka chaque jour ngana to oliaka chaque jour to mela ye yeyo trienen dala nga nazobela te mela melaka ngo ngai eza bafunga meza ya ngai dala mela die na ntongo o moko ya pokwa na ngai yeyo nabela to tafunoni ngai nabela te mais naselaki kani na simino ke nazozobela te mutu nyonso amela abon attendez sale soki ozwi ngai soki omoni ke no olingo luzwa biso mpe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso oyo soki oluki biso ozwa biso facilement baproduit atrier toza baproduit neolife neolife wasa so baproduit naturel baproduit eza baproduit naturel eza bio bamama baproduit eza teme ebele lukanga mpona maladi nyonso o problème te bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladi nyonso asthme maladi nyonso diabète moto na sida ata moto na sida esila te mais ekomisa moto amona na bien santé kitoko na miso ya bato suki kitoko mamoso kitoko toza na kisa bongo moni neti ye soki omele pe bamama balingana bango tioko te bamama balingana tioko te lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton aokomisa te kitoko o nzoto santé ekangami yoka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais santé nzoto akomisa santé ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati nesokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo trienel solution luka biso partout na numéro na pesi bino to na chaîne otalela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout parce au monde riche okuta na oyo